Bandeko balandi ya Congo bololo esengo lisusu ya kozala na bino na pokwa na lelo mpona ete bobandaka kozela ntango iso nimero na biso ya Congo bololo toye lisusu oyele kaka ntango iso si 3 fois 2 radio kachupa.com. Alors balandi lelo toye nano to lobela nano to melisa bana ya Katanga Congo bololo, bagobele ya Congo bololo. Pamba te bana ya Katanga bazana bokono esengeli to melisa bango Congo bololo. Boyebi bama batata bandeko pasi oyo ezali na kati na kachupa ya kati lelo oyo na koloni bobengi RDC. Pasi yango banani bamemeli biso yango ezali bana ya Katanga. Mopaya oyo azali kokonza mboka lelo oyo bamosusu bamabota mosusu baza kobenga ye président, baza kobenga ye mokonzi ya mboka mpona koluka kokorompre mpo soki obengi mokonzi ya mboka apesi yo poste, apesi yo mosolo. Nana memeli biso ye na moto ya mboka ezali bana ya Katanga. Bango bato bamemeli biso mopayo na mboka. Nana memeli biso ye Laurent Désiré Kabila oyo mokolo boye aza kozwa komba bapaya Laurent oka son ide. Alors bama batata bandeko pasi wana ye moto amemeli biso yango liwawa wana ye moto amemeli biso yango bama batata bandeko bana ya Katanga toyi komelisa nano bango Congo bololo lelo. Alors na yango bama batata bandeko tokoloba likambo oyo totala to meka kososolo tomoni ete bana ya Katanga baza na malédiction. Pona nini malédiction bama batata bandeko? Parce que bango mabele mabango en tout cas ekenda kuna bama batata bandeko esika oyo ntumwa na Nzambi azungisaka molimo epai ya Nzambi ya Pungutulendo. Bana Katanga baza na malédiction. Mvuluzi Kimbango asisa bomoi na ye kuna na kati na Katanga ntumwa na Nzambi boloko kuna pe azungi na mokela molimo kuna na mabele ya Katanga. Katanga ezali mabele oyo ezali na malédiction. Kuna kaka esika Lumumba silisa bomoi na ye kaka kuna na Katanga. Bana na Katanga baza na malédiction. Mopaya azali konyokolo bana na Congo lelo, bana ya Bangala lelo, bana ya Bamongo lelo, bana ya Kachupa ya kati. En bref, nana memeli biso ye mwana ya Katanga. Lelo yo lisusu bama batata bandeko botala bino moko le second Kimbangu na kombo ya mfumu mwanda Nsemi nana kotie na boloko na makala bana ya Katanga gouvernement ya Katange Kalev Motov na ebite soki ba kombo wana ba Kalev Motov soki za komba ba Bantu je ne pense même pas na kanisi ye peut-être azana les Zambiens photo luka ye totala ya malam Kalev Motov nande kona bango parce que bango moko bato balobaki ke Hippolyte Kanambe ya José Kabila mokombo ya ngunda ke azali Katange mwana na bango. Donc bana na Katanga esengeli bamisukola
balongola malédiction bokono eza na kati na bango ezali malédiction balongola bokono eza na bango na yango bama batata bandeko bato oyo bazali modi boye oza na malédiction boye est-ce que sengeli na biso tozala na bango lingomba moko tozala na bango mboka moko te ifo tososola esika oyo na bokonzi ya bana ya Katanga oyo baza kokonza mboka bakaleve oyo bazokanisaka bazali le grand puissant d'ailleurs kutu le terminator ngbanda alika meme ye na puissance parce que yazalaki à côté ya mokonzi ya makasi. Alors bama batata bandeko esengeli na ntango otomika nano kososolo malamu na esika oyo po bato bazali na malédiction ya kozwa ntumwa na nzambe batie na prison na makala ezali bato baza na libabe. Est-ce que bato baza na libabe biso tokoki kosanga na bango na bokonzi na bango ezali deux peuples oyo bango bazali konyokola, le peuple Congo et le peuple Ngala, peuple Mongo. Parce que peuple Mongo na peuple Ngala bazali bato ya esika moko Grand Équateur. Ba peuple oyo nde baza ko souffrir na bokonzi ya bakatange. Bino bakatange. Bino bana Katanga. Bino. Boza na malédiction. Alors na yango biso to lingi teke bo pakola biso malédiction na bino. Oyo ya kobomaka bantu mwana nzambe oyo kokangisaka bantu mwana nzambe oyo bakonzi ya likolo baza kosila na kati na mabele na bino. Vuluzu Kimbango azungisi molimo na mabele na bino. Lumumba azungisi molimo na mabele na bino. Le second Kimbango Fumu Mwanda Nsemi bokangi botie na makala bino bakatange bozali na malédiction. Na yango esengeli biso na bino bokabwane koma bokenda nano kuna epa na bino bokamba mabele na bino po bomisukola na malédiction boza nango po biso tolingi tozala suye na malédiction na bino te. Esengeli bino moko bokonza nano mabele na bino bomisukola bino moko. Alors tango toza kokenda kokota na lisanga ya antimanti na union ya Confédération Afrique Centrale bongo tokoya kosanga na bino tango wana bino bosi purifier. Mais aussi longtemps que bozana no purifier te bose purifier nano te biso tolobi biso bangala biso ba mongo biso ba Congo tolobi tokei na biso totiki RDC totiki colonie tolingi lisusu lisanga moko na bino te. Bobenda bana na bana bendana soki esange koti moto ezalaka mwana na mwana bendana onoki moto ekota na kati ezwa epa na biso lokola bino bosi bopelisi moto bana ya Katanga bopelisi moto bozwi Fumu Mwanda Nsemi botie na makala bopelisi moto ntumwa na nzambe bopelisi moto. Esengeli bino moko bozika bobendana epa na bino bokonza epa na bino lokola bolingi politika na mbe bomema ye kuna na Lubumbashi bomema ye na Lubumbashi akonza bino biso bangala to boy biso ba mongo to boy biso ba Kongo to bana ba Kongo ba boy bana ba Kongo ba boy kozana bino elongo moko ti tango boko se purifier nde boko ya ko rejoindre biso na kati ya union de Timanti na lisanga ya Timanti. Esengeli to lobela yango po bande komoso balobi non mais écoutez tina ko lobela ba Katanga ezali te esengeli to s'occuper nano na eteni ya biso ya mabele te
toko s'occuper na eteni ya biso mabele ndenge nini na tango oyo bakatange bazali kokonza balingi moto aloba te moto soki alobi bakangi ye moto soki alobi babomi ye moto soki agangi babomi ye. Alors donc lisanga wana eza koprocure biso na eloko moko te. Yango na biso bangala bamongo bakongo toza kobima tozobendana bana na bana bendana tozobendana tolingi lisusu lisanga oyo te ya bacriminel tolingi lisusu kosangana bacriminel te tolingi lisusu kosangana na bato bazali modi te bo bazali konyokola bantumu ya Nzambe te tolingi te pamba te tolingi topeye le pot cassé te tolingi yango te. Ngongo yango ekoki ya mwana na mwana bendana ngongo ekoki esengeli mwana na mwana bendana tolingi te tozala sue na malédiction na bino ya bantumu na Nzambe baza koya boza konyokola bango. Est-ce que Caleb, un fainéant Caleb, lisumba lokola mo selekete Caleb, ya ebi combien misolo oyo bana na diaspora mabota na mabota ya diaspora bana ba Congo bana bangala bana ba mongo bana ya baluba bana ba tetela ba financer na édifice oyo ye Caleb akendaki kobuka abuki résidence ya Fumuanda Seme diaspora ba financer po batonga salle oyo ya koteya ya koforme bana na katsopa ya kati pona futur batambwisi bai politique ya lobi oyebi mbongo oyo bana ya diaspora bazozwa ngo na pasi mabota na mabota ya bana ya diaspora baza na pasi bazwi bapesaki mwa ndambo muke na bango pona ete batonga sale wana. Yo Caleb motove na ndeko na yo Hippolyte Kanambe bokei kobuka yango. Mais bozali de peuple maudit bino bana na Katanga bino bokei bobuki yango boyebi souffrance morale et physique bosali yango epa ya mabota ya katsopa ya kati likolo ya ignorance na bino likolo ya ignorance na bino kozanga koyeba ba intourdi bazangi bongo mayele likolo ya kozanga koyeba na bino ba Caleb motor ba Hippolyte tous ces bandes de voyous boyebi pasi o bokoze boyebi retard o bopesi lisusu na bana katsopa o balingi komi bimisa po ete bazwa boyebi bakonza bakamba eteni ya mabele wana ya katsopa ya kati ya pona lobi boyebi likolo ya lokoso ya mbongo bozwi bokaboli mbongo bolei yango lokola bolei mbongo o boyibi bino na bamatezolo miso minene bino na bamatezolo bokaboli mbongo yango na boza kobomba bozo kosa bobike bokanga ntumwa na Nzambe noki sekele koyebana. Ano mwa mbongo ya bana na mabota ya katsopa ya kati ya bana bangala bana bamongo bana bakongo bana baluba bana ya batetela bapesaki pona ete édifice etongama pona ete to bateya biso bateya bana na katsopa ya kati bapolitisien ya lobi oyo bakokamba mboka lobi bino boke kobuka yango dans un rien de temps. Mitema mabe ya mabe eleki mingi. Alors bongo bato ya mitema mabe boye
tokosangana na bango ndenge nini, tokovanda na bango libota moko ndenge, tokovanda na bango ndako moko ndenge, tokovanda na bango mboka moko ndenge nini te. Wana ezali tozozonga nsima, tozosala makele pa. Yango tozali kolansa apele oyo na bana bangala bolamuka, bana bamongo bolamuka, bana bakongo bolamuka, parce que régime oyo ya bakatange ezonyokolo nde biso. Mais régime oyo ezonyokola biso, est-ce que biso tovandaka tobetaka bango maboko, tobetelaka bango maboko? Olamuka ono ya nini? Ono ya unité ya RDC, c'est la foutaise. RDC bakoko na te bato basalaki yango. RDC bakoko ya bangala te basalaki yango. RDC ezali bakoko ya bamongo te basalaki yango. RDC ezali bakoko ya bakongo te bato basalaki yango. Soki bakoko ya bakatange basalaki yango, bamema Hippolyte Kanambe na bango, bamema ye kuna na Lubumbashi akenda kokonza bango. Kiungu benga mwana na bino Hippolyte Kanambe akonza bino kuna. Biso toyebi ete, biso bangala tolobi tolingi te mopaya akonza biso. Mopaya oyo nakomba Hippolyte Kanambe tolingi te akonza biso, biso bangala, biso bamongo, biso bandeko na biso bakongo balobi te. Tozo bima, esengeli to bima. Bavandaka na lisanga oyo bazonyokola bino te? Non. Lisango eza konyokolo bino, esengeli bo réfléchir, bo kanisa, po bo bima na kati na yango. Eza malamu te po na biso, ezali mabe. Ezo zongisa biso sima. Esengeli to sani, mwana na mwana bendana. Mwana na mwana kenda na ndako na ye. Ezali bongo. Parce que RDC salemi na lisanga ya ba mabota. Mabota nde ezali ko constituer RDC. Et RDC ezali produit ya bapaya. Ezali produit ya bakoko na biso bangala te. Ezali produit ya bakoko na biso bamongo te. Ezali produit ya bakoko ya bakongo te. Alors, pona nini biso tokoki ko défendre loko oyo bakoko na biso basali te? Non? Ekolo na ekolo esengeli bena. Bato na bato baluka na onzela na bango. Pamba te lisango yo ememeli biso pasi. Ememeli biso pasi. Enyokoli biso. Alors na yango bato bayebi kokamba mboka te, bongo tokovanda na bango ndenge nini? Bato yo mosala na bango ezali konyokola ba mosusu, tokovanda na bango ndenge nini? Pe balingi toujours s'accrocher na pouvoir yango po bakonza banyokolo ba mabota mosusu. Biso tolingi konyokwama te. Biso bangala tolobi tolingi konyokwama te. Po toya na mokili po tonyokwama te. Biso bamongo tolingi konyokwama te. Po toyeki na mokili po tonyokwama te. Bakoko na biso batika biso po tonyokwama te. Bakongo balobi bango pe balingi te konyokwama, pamba te bakoko na bango babisa bango te ke banyokwama. Tozo bim. Alors yango to sengi na bana bangala bo telema. Bana ba mongo bo telema, bana ba kongo bo telema, pamba te régime oyo ya bakatange eyende ko nyokolo biso. Alors faisons la coalition. Coalition autour ya Fumu Mwanda Nsemi, le grand leader visionnaire, un leader charismatique, un leader soutenu par le monde spirituel. Derrière Fumu Mwanda Nsemi, pour se libérer. N'ayez pas peur. Pambate babanga kaso bozana leader ou azali peureux. Mais botango bozana leader fort, soutenu par le monde spirituel, alors kobanga ekoki kozala ta mokete. Yango wana tosengi na bino na bana bangala oyo bakoyoka biso. Ngonga ekoki ya kosimba maboko na bamongo
na ba Congo po to telema to bima na kati na lingomba oyo ya bapaya, to bima na lingomba oyo ya lokuta. Lingomba ya lokuta babengi yango RDC, lingomba ya lokuta, wenze ya miyibi. Koma mboka mobimba bakamata mopaya batie na mutu ya mboka akonzaka bino, banyokolaka bino, ntumwa na nzamba ye bozwi ye bokangi ye botie na makala. Mais est-ce que bozo koyeba combien ça coûte pour la évolution na biso? Alors biso tokoki jamais kofuta karma na bino. Bonyokoli motindami ya nzambi ya era verso, bongo biso tofuta karma na bino. Poko zanga bongo eza na bino. Bino bana katanga. Bino. Likolo ya ignorance na bino, biso tofuta karma na bino te. Biso tokofuta karma na bino te. Biso tokolongwa tozolongwa na RDC oyo tolingi tofuta karma oyo po na bino te. Bino moko keno futa karma ya bino moko. Po bonyokoli bantumwa na nzambe. Bino. Bonyokoli? Alors bino moko bofuta karma. Po bato na bato bakofuta karma bango moko. Na mabe oyo bango basali na kati ya mokili oyo. Oyo bato lolenge kani. Oyo bato ndenge ni bazangi bososoli. Oyo bato ndenge ni bakoki ko comprendre makambo te. Assoiffé ya mbongo. Assoiffé ya pouvoir. Bazo soutenir mopaya. Fumu mwandanse malobi moto oyo azali mopaya. Esengeli to bengana ye to sangana. Po to bengana ye bongo to yeba ndenge nini to kobongisa mboka oyo. Me bolingi te. Ezala même ba politicien wa mabota mosusu. Bango baza kokende nde kosenga primatire pa mopaya. Pendant que mokolo lopango mfumu mwandase malobi ke moto azali mopaya to bimisa ya kende to tikala biso moko to yeba ndenge ni to kobongisa mboka oyo. Bango baza koyoka te bakangi miso bazo koluka kokende weraka ba poste koluka kosenga primatire pa mopaya oyo bato lolenge kani. Te. E bongi lelo bato na bato bakeno na ndako na bango po toyeba valere ya bato na bato. Toyeba banani ba peuple élite o bayebi kokamba mabele na bango. Bangala bokanisa te bozana ba élite te. Bozana ba élite. Ba mongo bokanisa te bozana ba élite te. Bozana ba élite. Ba Congo bokanisa teke bozali na bafutare kaka te. Bozana ba élite. Kokanisa teke bozana bafutare lokola ba Jacques Mbadu bafutare. Lokoso ya mbongo. Moyibi. Ayebi valere ya mabele na ete. Azo soutenir mopaya. Kaka po likolo la mbongo azala gouverneur. Alors ba Congo, vous constatez que vous avez na bato lolenge wana. Mais vous avez des classes d'élite. Na mabele na bino. Et si koyo ba lignée prophétique eza kobima. Et si ka bantu mwana nzambe baza koya. Alors donc kokanisa teke soki to benani egale tokosala eloko te. Te. Tokosala ebele. Tokosala ce qu'on appelle la compétition des peuples. C'est dans la compétition ya ba peuple nde esika évolution eyaka. Mais tandis que tant bozana lisanga moko boina ba peuple futa. Ba peuple barbare. Boko kenda mosika te, boko tambola te. Alors en 2017, esengeli to s'identifier. Anaza mongala, okuna zali mongo, wazali peuple Congo,
l'identification. Ezali ndenge wana. Ezali te ke mopaya ayi avandela bino na mutu ya mboka nyokolo bino. Makambo wana ife esila. Na 21e siècle, baya kokamba bino na mopaya. Bofandi bozobenga mokonzi ya mboka. Bofandi bozali kokumisa ye. Mais ye consensuellement azolobaki au peuple zoba. Alors biso bangala poto bima zoba te. Biso bamongo poto bima zoba te. To bendana. Bakongo bendana. Faisons la coalition autour des grands maîtres de la sagesse Congo, Mfumu Mwanda Nsemi. Comme ça, to la sa capacité na biso ya kokamba mboka. Yango naza ko lancer appel na ba oyo baza ba leader ya bangala ya ba mongo. Bo se loigner, bo benda na mosika. Na lisanga na wenze oyo bapaya basala yango babengi RDC. Alors donc, défendons les intérêts de votre peuple. Pambate un bon leader, ezali moto azako défendre les intérêts de son peuple. Un bon leader, ezali moto azo bundela mabota na ye. Soki ozako bundela libota na hotel, ozali un faux leader. Alors yango to sengi na bino lelo. Bo longwa. Bo bima. Bo telemisa mabota mabiso. Mabota bangala. Bo telemisa mabota bamongo. Bo telemisa mabota ya bakongo. Autour, il y a un seul homme. Mfumu Mwanda Nsemi. Envoyé ya bakulu na ere ya verso. Oyo ko changer l'axe du monde. Botika kolanda mosolo boza kolanda. Ezali na tina te. Parce que oyo tokozo ezali boso ezali ebele. To lancer appel na bandeko na biso banso bazali kuna. Na coalition oyo ya bamongo bangala ba Congo. To telema pona ko défendre Mfumu Mwanda Nsemi aza na kati na makala. Oyo ba katange, ba peuple maudit, oyo ba boma tout mwana nzambe kuna na mabele na bango. Oyo ba kangisi encore tout mwana nzambe na hero ya verso. Batie na boloko. Alors to sengi na bino coalition mongo mongala ba Congo to telema pona ko défendre Mfumu Mwanda Nsemi. Biso banso likolo to telema to défendre Mfumu Mwanda Nsemi. Epa nyonso bino bozali bangala, epa nyonso bino bozali bamongo, epa wapi bino bozali bakongo, coalition bakongo mongo bangala pour défendre Mfumu Mwanda Nsemi oyo azali ntumwa na nzambe ya ere ya verso. Bokanga minoko te. Bofungola minoko. Balobi na bakoko na biso babi soki ndoki aloki yo belela noki mongongo ekokende. Alors, moko na biso, esengela telema belela. C'est incompréhensible. Nkentu mwana nzambe, bo zoye, bo kangaye, bo tiye na prison. Alors, bino ba imboka, bo fandi, mon payazui, ndeko na bina tiye na prison, bino bo fandi, bangala, pona nini bo. Bino bozali le peuple voyant, le peuple fort, le peuple dynamique. Bino ba mon. Mais ndenge ni lelo bokomi bitura pona ni. Hein? Boye bango très bien à l'époque coloniale. Hein? Bo combatta la colonisation, boye biango. Hein? Boye bi pourquoi ba kolomba tonga ba église kuna te na mabena bino? Pamba te ba benga bino ba peuple barbare. Po bolinga ka domination étrangère te. Mais ndenge ni lelo bokena kondima domination abatuti. Un tuti na mutu amboka dominer bino. Anyonga bino. Bino bangala. Le peuple voyant. Bino bamongo. Le peuple terrible.
Non, lelo te tokoki ko accepter yango. Alors totelema, oublions la RDC. Ezali wenze ya ba vontour. Alors faisons la coalition ba Mongo, ba Congo, Bangala. Po ezali kaka ba peuple wana misato baza konyo koma na régime oyo ya ba Katange. Régime ya bana Katanga. Dirigé par Hippolyte Kanambe, moi ndeko na bango, ndenge bango mako baloba. Na oyo assassin, mon nene ya kombo ya Caleb Motom. Assassin, criminel. Alors donc, yeba yango ke la loi divine et le bien était okofuta kaka, okobuka kaka yo loni. Alors yeba yango okobuka kaka yo loni. Yo Caleb Motom na ndeko na Hippolyte Kanambe. Alors, yango tolobi ete na bandeko na biso Bangala kondima te mopaya anyokola bino. Et plus encore, le peuple égaré. Le peuple égaré. Bako nyokola bino, bavana mutu amboka, banyokola bino, babisengi mana. Bafandi wana mukonzi ya polisi po anyokola bino. Non. Eza bongo te. Esengeli sikoyo ngonge sili kobeta po ete biso banso lisanga moko. Fumu mandanse, mais c'est une puissance. Alors vous avez un leader puissant, kozalo tournaye et kosala ete bino boko mape puissant. Bo pela moto eza na kati na ye pona ko débouter ba paya oyo ba ye ko nyokolo bino na kati na mabele wana. Yango toza ko lancer apelo na poko lelo. Cette coalition ba Mongo Bangala pe ba Congo et salema plutôt possible pour to débouter mon paya libanda pour ete biso to sala oya biso état. État ya plutôt cohabiter dans un premier temps na ba Congo. Alors tango toko banda ko tambusa ba état na biso ba oyo kuna bakendaki kuna des peuples garés tango ba komona ke non ba kokite ba koya ko rejoindre biso pe to ko poser bango ba condition avant ma rejoindre biso est-ce que ba se purifier na ba calmant o bango ba sali na bantu mo nzambe. Voilà ba mama batata bandeko bana lisanga antimanti message on a quoi ko lancer na bana Bangala botika distraction wana ya kolobaka makambo ya RDC. RDC eza na yango cadavéré. Na mokili ya molimo RDC n'existe plus. RDC ezaka isute na mokili ya molimo. 12 drapeaux ezali ko pepa na mokili ya molimo déjà. RDC ezali wana donc un carton vide. Et tikali kaka et s'effondrer et kweya et panzana. 12 drapeaux ezali ko pepa na mokili ya molimo. Botika ko bebisa énergie na bino ya ke RDC. Hein? RDC. Les RDCiens. Eza malamu te. Identité à lokuta ba défendre kango te. Tozaka ba RDCien te. Ba Congolais, tozaka ba Congolais te. Tozalaka Bangala, tozalaka ba Mongo, tozalaka ba Congo. Wana bikolo na biso, bikolo. Bikolo na biso yango wana. Alors yango nde toko défendre. Mabele ya ba koko na biso batikelaki biso. Batikelaki biso ba Congolais te. Bo fungula matoi boyoka toza ko répéter anga mettre reprise po boyoka po balobi ke sete kotaka na libaya na ko beta mettre reprise. O RDC ezali distraction. Na mokili ya molimo RDC ezaka lisusu te. Oyo azali na mwanda na kati na ye atuna na mokili ya molimo est-ce que RDC existe encore? Bakoyebisa bino RDC ekufa nango kala.
Donc le 12 drapeau ezako pepa na mokili ya molimo. Etikali tout simplement et se manifester des na mokili ya mosuni. Makambo tozali koloba na bino ba mususu ba monaka mosika te bakobenga ngo distraction. Mais bao baza na mwanda na kati na bango bakomona ke non makambo ezali sérieux. Alors c'est pour cette raison biso toza ko senga ba ndeko na biso ba mongo bangala ba Congo tous derrière Mfumu Mwanda Nsemi. Derrière Mfumu Mwanda Nsemi, c'est lui qu'on a envoyé pour transformer Katsopa ya kati. Kolongolango na enfer comme un paradis. Alors to sengi na bino kuna bozali na Kinshasa. Esika oyo batie Mfumu Mwanda Nsemi na moto azali Modi Caleb Moton. Ayibi mbongo Hippolyte Kanambe ayibi mbongo Hippolyte Kanambe yango wana aza kobuka lokuta koloba ete Mfumu Mwanda Nsemi akobima na prison te po noki lokuta na yebima na mpwasa mosala na ekoyiba mbongo. Alors botelema pona ko réclamer la libération ya Mfumu Mwanda Nsemi. Nzambi ya mpungu tulendo asalaka esika bato basalaka. Esika bato balalaka nzambi ya mpungu tulendo alalaka na bango. Soki bolingi ko se libérer, esengeli bo travailler fort pona ko se libérer. Alors ba se libéraka tango bozali na un leader fort soutenu par le monde spirituel. Alors nous avons un leader fort soutenu par le monde spirituel, c'est Mfumu Mwanda Nsemi. Yango to sengi na bino na tango oyo bino bato boza na Kinshasa esika Mfumu Mwanda Nsemi azali na makala botelema pona ko réclamer libération na ye. Bobanga te eza mabele na bino. Eza mabele ya bapaya te baza kokonza mboka wana. Voilà en gros oyo nakoki kopesa bino na Congo Bololo na mokolo mwa lelo ya eyenga yango wana tokutani na bino lisusu na nimero mosusu ya Congo Bololo na poso ezali koya. Matondo mingi.